ya Rwanda ba yuti copier ba écharpe ya parti politique en vol ya Délice Sanga. Chers amis, nazo fongola bino misu na moment oyo Banza London TV. Ça, on a ramassé ces histoires, hein? Les écharpes de Délice Sanga. Banza London TV. L'honorable. Vous comprendre. Banza London TV. Malgré abetaka na ngaka bomangai bakota na kota na koma ve fayulu Banza London TV. namoni bana mabana changu basangani na bana limete balobi yeye to sangani Banza London TV. te wale za iloko moko ya malamu te to sala ki marche na biso ezalaki pacifique pour la dénoncer agression ba Rwanda na kata mboka na biso mais bandeko baki kokota na alimentation koyiba nazomona pe na résidence ya papa Léon Kenwa Dondo pour s'attaquer na ba bien ya ba personne ya bato ezali malamu te. Banza London TV. Mbote na bandeko nyonso bazolanda biso partout dans le monde entier. Mingi na bandeko na biso baza na Belgique, États-Unis, Canada et puis France. Partout bisika bazolanda biso. En tout cas, vraiment merci. Le coup, vous a branché ce côté. Na kata ba chaîne na biso. Na mkwana lelo tozo lobela beaucoup plus actualité politique. Mimi ngotala na ngambu ya Est. Mboka na biso ba imboka na ngambu Bukavu ba Marshaki et puis na manso elekaki na ngambu ya Goma. Nangona mkwalo to préféré kozwa honorable Alexis Chamala pour na tango mokie, mwangonga mokie, azaki pe surpris ya to yambaye, mais vu na boanya ya ye na mayele boanye, to préféré ko interviewer moi 15 minutes. Vous allez brancher ce côté na kata ba chaîne na biso. Bonjour papa Alexis. Oui, bonjour maman Gloria et puis na petit mbote na ba téléspectateurs nous sommes dans biso na ngoma. Papa Alexis kotala bongo na mokolo ya lobby ba militaire na biso kwa attaquer banguna na biso kokota tina ngambo ya bango. Retrouva ndenge. Non, na minute yo ndenge na koloba comme biso so ba congolais oyo bazali attaché na kata mboka naza vraiment na sentiment moko ya joie, na sentiment ya patriotisme et puis dans un sentiment ya vengeance. Eza ikolo na biso nzambe muto aponaki biso te ke non Rwanda yoza bangomba richesse yo satia na Congo. Ezali ndenge partage ya mokili salema. Basoda na biso bazali boyebi depuis ça fait maintenant lelo toza na 2025 le 28 janvier de retourner mission. Ça fait 31 ans que le Rwanda ne cesse de tuer des Congolais. Rwanda zo bomba ba Congolais pona nini pona ko copier ko ya copier ba ressources toza na kata mboka na biso en complicité na ba Congolais ba lingi mbongo mingi oya sepeli ko teka mboka likolo ya mosolo. Je crois ba yuti ko landa na kati ambassade ya Rwanda ba yuti copier ba écharpe ya parti politique en vol ya Délice Sanga. Chers amis, nazo fongola bino misu na moment oyo ndeko tomoni ona ba biloko oyo ozwango wapi. Bon, tout ça, on a ramassé ces histoires, hein? Les écharpes de Délice Sanga, hein, de son parti politique dans l'ambassade du Rwanda. Vous voyez, l'ambassade du Rwanda, c'est de l'autre côté. Tozu biloko oyo, l'ambassade du Rwanda. Yango wana. Yango Délice Sanga. Lakisa photo na epo bato baomona bien te bandima. Délice Sanga ipungu. Donc toza na moment ya soutien total. Eza mambo ya kota l'école te, eza mambo ya kota la couleur politique te. To soutenir école na biso la République démocratique du Congo. Mongo na sa côté na Goma, mission na ezali azong service na Boumbu. Pour que RDC afutaka bango 60 millions ndenge bayokana na bakor na bango basinaka na 2009 wana bafuta bango 60 millions de dollars chaque fin du mois. Ba FARDC bazo sala musala. Bandeko na biso ya Goma, nous sommes de cœur avec vous. Je crois le lobo moni biso ba kinoa eloko tosali marche ya lelo pacifique pour na kosala tosali ras-le-bol na biso lelo pour na ko dénoncer pour na loge toza contre agression ya Rwanda na kati ya RDC. Makambo ya koloba M23 ceux qui patati ezate c'est le Rwanda qui nous agresse ouvertement. Dimanche je crois tomonaki biso so na bilili ndenge bakotaki biso na borne ya 12 13 biso kitokota Goma tobi ke bisika ezali frontière ya mabele. Donc eza à l'œil ni na monde entier. Toza ko soutenir ba FARDC na biso
toza kosoutenir bapatriote bazalendo oyo baza kobunda ti sikoyo na moment oyo affrontement eza na Goma mpona kolibere totalement la ville na biso ya Goma na bandeko na biso ya Goma bati sikoyo baza na masasi baza na mai te baza na courant te bandeko na biso ya Goma toza na bino de ke oyo totamboli lelo bomoni nga nazotoka touti marche kotambola mpona ekolo nous sommes de cœur avec vous. Honorable Nangena Belo Moko, pour nini gouvernement na biso to ba tambito ba député to gouvernement en général kana loba ba so ki tempo na ko depuis hier tout avant-hier silence total les alaki. Alors tout le monde to ki le dossier les mi pona ko ça la marche za pona silence oyo mingi gouvernement na biso et observer qui. Alors, c'était dit à quoi moi silence soit. Silence, c'est ça qui était bon, là qui message. Mon contact, mon Zamboka, ça là qui réunion d'urgence les dimanches. À ça là qui réunion d'urgence les dimanches. Bon, moi là qui porte-parole il y a gouvernement Patrick qui moi à l'écart qui la TV. Alors là qui m'a remboursé le baba qui pour qui baso ça la réorganisation à niveau il y a commandement militaire à niveau Nord Kivu et puis le baba qui na batuke tous à la kimia, tous à la CDT na ba message ya ba fake news za ba réseaux sociaux ba message au lokuta ya armée numérique ya Rwanda azana kati ya Goma te bazo avec azana Goma bon je crois qu'on a depuis dimanche depuis 9h on dit ko pesa ba message ya lokuta ba réseaux sociaux pour la démoraliser biso ba congolais to ina mboka la biso so disaki bazu Goma batikali ko za Goma te Goma ngo bazo ki dimanche le biso so lundi bazu so Goma de lo so mardi bazu Goma donc vous comprenez que Kagame azako jouer na morale biso ba congolais nous restons attachés à notre parti gouvernement le baki de konangai gouvernement balobaki lobe lisusu réunion ekotamaki na ba chef de institution tout le monde qui premier ministre président du Sénat président de l'Assemblée nationale balobi que dans quelques heures ici bokonza boka a se prononcer par rapport à Makambu par rapport à ndenge situation ezolinga na kati ya mboka donc situation eza siko attitude nini oyo peuple congolais partout ata o baza na Congo te o baza libanda partout attitude nini oyo population to communauté congolaise baki ko zana bandeko na ngai bakongolais na moment oyo attitude nyonso to biso bakongolais tokozala nango ezali attitude ya solidarité devant monguna ekipaka ekolo te ekipaka église te ekipaka parti politique te bomoni message ya évêque ya Bukavu message asalaki jour wana ntango bazwi minova akomaki alobi moto abima na ndako te mboka oyo eza ya biso barwandi bakoki kobotola biso te bato nyonso batikalaki na minute oyo message eza ya solidarité entre biso nyonso bakongolais message eza ya soutien na FARDC na biso message eza na soutien na bango nyonso baza na est bazobunda mpo na défense ya mboka na biso totika babiloko nyonso to akote bapoliticien oyo nyonso boyebi bake na ngambo ya M23 bake mpo na intérêt na bango bake mpo na intérêt na bango ya basi na bango na ya bana na bango biso tokoki kokende na babuzoba wana te on nous appelle une génération sacrifiée chers amis biso pe tokotika bana biso te banyokwama lokola biso tonyorobi na maboka banguna mboka oyo fo ezala développé avant 1960 Congo ezalaki liboso ya Corée du Sud ezalaka liboso ya Canada ezalaka liboso ya Chine pays na biso yaki kolo na bango lelo oyo biso tokomi nsima bapays wana surtout baleki biso bako bapays développé bakomi kokota na G20 biso toza ti elo na G0 ekoki biloko ekoki kose répété te en tout cas soki mpona moment oyo biso tozozela soki chef de l'état kodéclare loi martiale nga naza na bana nga mibali na ndako baza déjà prêt déjà sur na préparer bango biso tout tokende kozwa mandoki tokobunda mpona kodefendre ekolo na biso soki naoki kobatia so mwa moke otokolanda même na bilili ezoleka na baréseaux sociaux tosali marche c'est vrai mais okoloba nini mpona bandeko oyo bake plus loin kokende kopie na basupermarché par-ci par-là te wana eza eloko moko ya malamu te tosalaki marche na biso ezalaki pacifique mpona kodénonce agression ya barwandais na kati ya mboka na biso mais bandeko bake kokota na baalimentation koyiba nazomona mpe na résidence ya papa Léon Kengwa Dondo kosatake na babien ya bapersone ya bato ezali malamu te moto aza kose débrouiller c'est un privé oyo asali bolamu mpona bino bozwa kose ressource faut pas koprofite na nsima eloko moko boye owanda kokile pillage ezongisa mboka na biso nsima oyebi limité na commune ya limité tozali na bausine combien Général Motors azalaka kaka na Afrique awa azalaka na RDC Général Motors azalaka na mboka moko te mpona mutuka ya Général Motors ya GMC EB Chevrolet ekoma na Egypte ifo nongo na RDC toke na Afrique du Sud ifo baka kosoma ngo na RDC tosala pillage ezongisa mboka nsima baacte wana ya pillage ezali malamu te wana mpenza toza kokondane yango totika babiloko wana tozokoyokisa mboka soni eza malamu te kotala bake kokunda bongo kotumba ambassade ya Rwanda impression yo trouvé kokuta drapeau ya parti politique ya Denis Sesanga na kati ya ndako wana mais nauti koloba yango sikoyo kotumba ambassade ya Rwanda eza esengo na ngai esengo na biso nyonso tu bakongolais bozolanda yango nazosabino ke
bakongolais misusu baza mpona itere na bango soki balongwe na pouvoir baza lisusu na mbongo te mpiaka ekoti il faut bakende na ngambo ya monguna bakomi bapro kagame mpona bazwa minduki bazokosa bino ke baza boposant civil nzoka nde baza boposant politique yango sekele wana ebimi na kati ya ambassade rwanda bakuti na mindele kuna mindele wana bazosala nini na kati ya ambassade ya rwanda besharpe ya parti politique ya Denis Esanga na kati ya ambassade ya rwanda ezokosala nini epuis naza koloba boye soit disant bato baza komibenga boposant oyo base prononce te depuis dimanche le 26 ti lelo toza le 28 boyebaki baza na ngamba monguna. Mais il y aura marche le dimanche et le samedi plutôt avec les opposants. Mais le gouverneur de la ville a dit que ça marche. Marche, bah pekisi yango par rapport à mambo itu ko salema. Même marche à l'objet. Débordement isalami, lobby pekisami, le vénef mutabi maté parce que oyebi ba biloko na tongo za débordement et zo c'est-à-dire le match na biso mais pour la relation diplomatique na bango toza na bango ikopesa malamu te. Toza na raison toko na mutambu ya manguna te. Je crois que conseil de sécurité des Nations Unies pour esalama ki dimanche na New York. Ba pays nyonso ya monde atie ba condamner Rwanda, ba cité que Rwanda mutaza ki sera Congo. Et puis deuxièmement bolanda ki lisusu lelo toza mardi le 28 na 20h à bolanda en direct lisusu ba sanctions surtout ba sala contre Rwanda réunion de conseil de sécurité des Nations Unies baza ko se réunir pour sanctionner Rwanda lokola toza na raison to lukate to ko na piège ya moninga bandeko na ngai donc to garder et calme na biso misu kala toza la vigilant au moni monguna o interpeller mais toza na ba traître et belé ba traître baza na kati mboka na biso belé il faut vraiment un nettoyage salima na Rwanda bandeko na ngai ata na forum moko te okoki kokoma ofinga Kagame soko finga Kagame le même jour wana babongi na butu opposant moko tafana na Rwanda finga Kagame azati olobi mabe Kagame le même jour babomaka yo mais biso na mboka na biso tolobi démocratie ezali démocratie lingo loba te que libertinage il faut que ça la nyonso bolingi donc ça c'est au-delà en tout cas mboka il faut avoir mesures nécessaires pour la bateau à combattre mboka oui opposition fait ça là mais à l'opposition oyo ezoko sala pour soutenir mboka na sepela quand même l'attitude ya vient na ngai malgré abetaka ngai lingaka bomangai bakota na kotaka na koma ve fayulu na mona quand même asali message moko ya unité pour na soutenir FARDC parce que na bato ça la marche pacifique lelo vraiment na sepela ki na kenda iti na changu to bimina bana changu tant to komi limité na moni bana mabana changu basangani na bana limité balobi to sangani donc pour une cause commune en tout cas et là on va laisser un plaisir ba yembi to sangani to ke pour la cause moko to ça l'opposition pour la cause la contre ba programme gouvernement pour réaliser mais to ça l'opposition te pour la la complot na munguna aya na manduki pour na onu mboka na yo pour na régresser mboka développer te pour na continuer ko ba congolais bande ko biso na Goma bazo souffrir mama Gloria bande ko biso plus de 3 millions de congolais baza réfugiés na Goma boza na place ko la te bande ko Goma lelo balaki awa minduki babombe po lobi balungo batie kuna quelle instabilité bana bazo ke de classe te ba famille kaboni mais mes chers amis de larmes aux yeux bon kata mawa bino bango oke oza minduki pona ko bomba Congo boke la biso mawa s'il vous plaît boza na mawa ya mitema ya bato bande ko na ngai boka congolais non ça suffit on en a marre s'il vous plaît. Oh l'honorable. Vous comprendre. Et puis c'est de trop tout couper d'aller tout ça va kamater hier na Ukraine bazo soutenir l'Ukraine mingo ki yo lobby na nini na boka nini na Palestine bazo soutenir Israël mais pour la biso pour la nini boy kaka ba Syria nyama toza nyama toza nini na mokile poto nyoka maboy toza nini c'est bon honorable tout pour reciter en tout cas vraiment pour reciter honorable kotala mokolo ya lobby basoda na biso balongi etumba sans ba généraux sans ba colonel retrouvant on est nini wazalendo de la presse et puis pembeni mususu FARDC balongi etumba sans ba généraux retrouvant on est nakoki kokota na badétail te armée sur terrain naza na information wana te naza spécialiste armée te naza na terrain te mpona yebaki basoda na biso bazobunda sans commandement commandement ezalaka kaka déjà parti ya premier sergent major aza déjà na basoda na yo akomandaka adjudant de première classe adjudant chef sous-lieutenant lieutenant capitaine mpona kobunda etumba esifika te kozala na général donc bitumba eza na terrain tozobunda le plus important na moment oyo ezali basoda na biso balonga totika kokota na badétail mike wana mpona kolivre information na monguna baloba suka na poto clôturer poto liloba ya suka ezalaka na kosenga na bacongolais ndenge na biso koloba awa tozala unis et solidaire devant monguna totala ekolo te totala parti politique te totala église tosambelaka te
tozala ini parce que tonyoka mingi pasi eleki na mboka oyo mboka na biso c'est côté biso tozotambola soki okenda bapays mosusu ozoka na soni mais pourquoi biso awa eza kaka boye tozozonga nsima tobosana wana baintere ya baposhe na biso tobosana baintere ya baliksi na biso totala intere ya Congo mboka na biso ekende liboso totika esprit ya mabe tozala solidaire et unis devant armée na biso FARDC et na bawazalendo oyo bazo défendre l'intégrité territoriale ya mboka na biso. Merci na balandi nyonso tout, merci honorable, merci na Rishi, merci na bandeko nyonso la ki branché ce côté na kati ba chaîne na biso le bezaka moko tozala unis pona kolonga na bitumbo ezali boso ya ekolo na biso. À la prochaine fois, bye bye.